matanga na pene fena ya me nzambe kaka nde ezalaka na mokili fena ya penza matanga mais na ya kite po mwana nga anniversaire na ye ozomona na kite jamais na privilégier matanga ya bakarine qui étant que nga na mwana nga jeune fille il faut na assurer ozomona pene que responsabilité na nga étant que parent tala na âge ko kukisa mwana ko 10 ans il faut na landela pene senga que papa anniversaire na nga yondo mona pene na kite na zwa kitante mais na zwa ki uniforme omoni bakarine na ndenge mabete soki lelo air mosusu a maîtriser succès na été eza mosusu ba mal bouché koyeba ko fana ba tuté ondo mona mneke succès na ekita omona batu balandaka eti Karine onga na ibaka ya kala Karine Mokonzi malga komani mame baka mbea eza ndenge moko lisute na ba Karine onga na ibaka kala Karine ata sopi soyi a o senti mneke oui batu bayake belo senti mneke batu fa ça poster ta soyi omona ba j'aime omona ba commentaire au monde a pénégué oui soya Karine soit sali au monde makamba Karine ata sali le mobo o akangi libele ne photo au monde e bande ko zana ba plaire moro ya ko sakanati yona no mona na mokili respect ezalaka bien au monde ba Karine na ndenge mabete soki lelo air mosusu a maîtriser succès na été eza mosusu ba mal bouché koyeba ko fana ba tuté ondo mona mneke succès na ekita au monde batu balandaka eti Karine onga na ibaka ya kala Karine Mokonzi malga komani mame baka mbea eza ndenge moko lisute na ba Karine onga na ibaka kala Karine ata sopi soyi a o senti pneke oui batu bayake belo senti pneke batu fa ça poster ta soyi omona ba j'aime omona ba commentaire omona pneke oui soya Karine soit sali omona makamba Karine ata sali le mobo o akangi libele ne photo omona ke e bande ko zana ba plaire moro ya ko sakanati yona no mona na mokili respect ezalaka bien respect za respect o mo se respect sozo zana respect ya bato senti pneke succès na o banoza msumwa garantie senti bato banolinga rotro omoni Karine lelo na ko saote auto bimisende bozo ebisanga soit disant que o single ngana tikolo yo kangote na tikelo pila ko yo kangote Karine nga na ibeka kala Karine bimiseloko bato bayoka te ngana yoki yango te akoyemba nini yona epse Karine fazongela cop na ye na ndenge ya mabe TV nga Lopez Sambi leader ya bana Londres nyonso azongela cop na ye ya kichela azongela cop na ya kimbeyambia ekesala moi bien ozomona ekosala bien makasi omona ekosala penda bien makasi soka azongeli cop na ye wana ekesala bien makasi que aime soit vanda banda robeta musique ezo simba te déjà succès c'est si la veille so ko follow me le grand mon papa mela succès nanzoto nio ce soit mela déjà pour yo muvani noko finga le grand le grand mon papa songa melo abeta likofite et zalakata tala suko veo wana na ndenge mabete loka ba vena so ko follow me le grand mon papa yo finga ye aotika obonga yo susu bobeti na eloko et simba te yondo bomona ke succès Karine yoka na alisute ngape na premièrement na ndenge mabete na tikalo yoka te na yoki nanga ka ba acoustique ya ba ferigola na yoki nanga ba acoustique ya ba matadien na yoki nanga ba acoustique ya ba weranson pour ni ferigola beti eloko ya kitoko senti ke batu nyonso balandi mais ya Karine penda sans vous mentir na yoki eloko te na ndenge mtema mabete janvier wata te na ndenge mtema mabete so asali eloko moya bien na kosepela na koyebisa batu kasala ke eloko mabe na za ignorance par rapport à eloko yo kana te ce que to sani pour acoustique o lelo biso dans la confinement o batu penda baza servi ezaka mingi eza ya ferigola. Mbote na bandignon soit personnalité TV esikezo mibino eza humble servante amino Dolia Kambi kande na yebisa bino ke TV za radio TV za bilili Dolia Kambi babi TV zongelengi parce que Dolia Kambi là ça courage vraiment veut dire retour au bercail Mama Doris Lema la personnalité funa gaz mama ni mamba mbote bele place aux vraiment bonjour le plateau nanga naza ngamo côté naza vraiment na invité au bien sur CPA janvier wata to beta vraiment ma solo ya la team wata parce que tout le monde déjà affiche a mis ange mi démon déjà et bimaki donc quand on appelle janvier ta mi tourner zebele Karine Mokonzi célèbre bola mebele mais to moni grand frère Karine Mokonzi kufi to moni janvier wata akete bonjour janvier wata bonne santé ouais bonjour Dolia Kambi babi janvier wata totorina ya tembe plus que tembe santé pepele super posé malgré moi bouton mo YouTube maman miki na comprendre que ce za banguna bazo bois kilanga ibandiki la so bazo bois kilanga bamfutina mais il fait grâce janvier wata
totori na ya tembe naza toujours là ba maman balinga otika ngate o senti ba mère nanga na poto wana o balinga nga loka ba mère nanga Olga Mbimba ya Robert Bikakala linga nga makasi na bosani susute Gaini Chikeva motema ya Platini Masamba bazala toujours nanga na bosenti ya Mira Moete ya Bastar nyonso ya monde entier yekuta tika ngate Nicolas Singara que j'avais prière lo sambo na lo sambo bon mon mec oui j'avais wata totori na ya tembe santé penza pepele superposé. OK wana mo déjà MBC bazabaka na motema mon général John Kimba beaucoup na London City est participé déjà give moi ba diva Westwood babi moi sambo maboko bank bambo tebele maman chérie na bossa NPT te wana mo vraiment Julie wa babi ngaka Julie lotokola babi maman sociale na kati ya Panam na moni pe lisusu émission zo sepela vraiment babengaka mobala sérieux mobala mutando sérieux papi neki na porte-monnaie de Dieu na London City pe na bossa NPT babi les nationalistes azaka moko stage tu que place ça bambo tebele janvier wata mi ange mi démon ba fan na totoli na tembe bazeli ba moi sous affiche bimi c'est que zo bimaka mingi te to bozela ba fêter dans otibo na ye. Bon, premièrement, nandinga mabeti batutu babi ke toaki na préparation un disque nyonso bakina ngo molo malé mais biso bila tona so précédé to pesa bino mo avant coup ya fiche na biso au moins ya fiche open que oui et parté mokelo mo senti penda Kinshasa ni ngani o senti poto ni ngani ndi akali boso ne tondo mona ke ba fe na biso ntone ba papa chéri ba ki m souté ya chéri ma boso ka boaki affiche au moins na ba fe na biso dems espace dems na bongolo wana covid-19 fubo ya wana et ça la moi bien et pas fait na mot des moutons on a ba journaliste nous na bing bango on les amda place mo binge boando yamba janvier kitoko pa vi na psodem c'est covid-19 ezala wana lokola Igor Tabalo wana pina frère nanga au senti pina oui to zala na bango nyonso ben fiche na biso bimaki batutu ba mona fiche na biso ndenge bimaki na ndenge mabete fiche wana na zongi sous kalandi ya la pina ke omona pina ke oui solo la bien de bande ko bima au senti we ranso soka boaki affiche omona ndenge batu ba marché omona ndenge TH bimi bo senti batu ba marché pina omona ndenge au senti pina musique ezongi toujours elengirité penda wata tout tori na etembe azongi si penza musique elengi ya kosaka nango te o senti bana poto penda babenga o le sénateur Baoba Bazola benga kinga nanga janvier fiche pamba o senti penda ke oui na poto awa na émission na ba café ezotala fiche bat musu ba comment interpréter na bandenga mabe o fiche yango tozomona on dirait ba démon to essayer bango eza mi ange mi démon yo to pesi bango mo image clairement boula les mignons garçons na peso mot de fruit de commissaire na peso pe mot de place zo senti penda ke oui jango ke na bongo ba moni penza ba démon ba moni pe ange au senti penda ke album ezo ya calamity to si bango te ke base la biso 10 décembre mais base la biso calamity te disque na biso et bima superposé nde banda ozelaka Bercy ya fali poupa ndenge ezaki récit total ndebe bozelaki acoustique ya Ferrego la Jésus de Niance récit total au monde avec mutu nyonso to akomi lelo et on a bête acoustique au monde avec musala soki eza bien batutu balandaka ya pe to yebisi batu basa la calme basa la pena motema ya kokita disque na bino de l'année oyo pende zo bima oyo to kanga ba masolo presque tout Bercy à mon MC bino ke bobina boko sepela po bat balobaka oh la team wata générique simbarate mais ba chanson mais tour penda Bercy moi na MC bino ke boko bina penda ba luba balela ko love yo bo mon penda ke tour ba luba penda ba ye bo mon na ba sex tap et bimage belé to la ça bon si ba luba balela ko love Bercy moi na wana bo ma bisoté wana après covid to bina ba luba balela ko love Bercy yo makambu Bercy moi na ya ko sakalate de li akam na biso ke ba luba balela ko love yo mona monsieur le vate ka baluba baluba mna balela ko love ba mona mnege oui Bercy parce que ba sex tap et beta ka baluba ka baluba si on te sait bon que ka baluba tu sais bon mi ange mi démon kala mingi te bo mona ba démon faut ba mona pe ba ange on te ça ba na poto bozala superposé ya ko sakalate wata totori na etembe esi bino ke a pour parler bino le moi bien au senti bino ke disque na biso on a bino ke batu bozo atango yo kango ba yo atango yo ka bêtise ba yo ka la bonne musique héritier wata au senti messieurs les chanteurs a oyimba héritier ayimbaka a sala ba ventité a sala ba comédie musicale te a koyembela bino nde au senti conseil bozo conseil bato balinga baza ba mourir
entouré bozwa pendaki bolingo wana pendaki ba pendaki laleli moi pama na tolo bozo yo ka loka banardi kashimbi mama na fini au mona pendaki loka ba mena so Olga Mbimba au senti pendaki oui vena biso Robert Bikakala pendaki senti pendaki a se retrouver loka ba Miriam Wete Yaya Bastar ba Nathalie Babia la Sibylle ba tout au bolinga ka janvier wata na Sibino Olivier qui a la espoir ya bana mbinza nyonso platini mwendo boza na bino calme mi ange mi démon na ebisi ba tout soke simbite nga musala o na tiki mbala moko oh janvier wata biso ki mi ange mi démon et simbite c'est katiki na musala o vraiment fola manzambe to la mboka rai kitendo zo kama loba janvier wata gravina mawela loba nanu parce que mi ange mi démon oyo to into ba nani héritier wata nambe moto na tembe asa featuring na album toi yembika yemoko de ba featuring c'est beleza ba surprise boyo ka yembi na ba musicien na déjà featuring ezalaka te il faut kende ozwa étranger te so bengem sou musicien ya mboka o bobeteza ka featuring loko tangela biso comme musicien ya mboka taka moko oyo héritier wata na be moto na tembe yembi na ye te toko dévoiler ba secret nyonso tout ba monsieur photo bomba mo te ba koyiba c'est trop dit mais to bombika ba secret ba oza ba surprise to c'est bon ba surprise ezebele ba ozwa temps yo ka disque ba ozwa temps au monde amneke bato o héritier yembi na bango ba o monde apenda ba lignement o héritier yembi po sangisi penda symbiose ba monsieur congolais presque tout o ba imba kitoko loka ba JB mpia na papa chéri ba fait rigola Jésus dernier ba vena biso Wiranson o senti ba Kofi Olomide les grands mopa a sangisi penda ba grand ba petite mais ba grand o ba yemba o penda ki ba tika mo identité o papa chéri ba Èvre o senti ba yemba ba omba ba yemba ba mablandi pe ba yemba ba kuku o senti benda ba meilleure chemise ba vite man ba yemba ba liputo o senti ya sangisi symbiose ba beta la bonne musique au moins mec oui bon moi mec riti wata totori na ya tembe plus que tembe na sir bon c'est la Jordan Fonseca un super play à Paris au senti un super un play à Katia Paris en a fait na Jordan Fonseca un super play à Paris au c'est la maître lourd Mandembo olympique au c'est ba maître CD médaille d'or muninga FBI au senti na ya vena mso ka au senti maître penda soka simbi sala moi trop quoi na PC ba moto place au nabi que bogo c'est la bonne musique Cédric Panda garçon play en Allemagne on a senti que oui S9 plus na mabogo sina zo malgré bazo iba ka que tout ebisinga que ozwa na ya grave au senti maman Brazil beaucoup ma bisinga janvier zala na poser le gars na yaki Kinshasa ko tonga ngana tonga ngana ya ba délité maman Brazil beaucoup maman sociale a tonga au senti maman respect le gars ba mère na sotina mère sucre na kati lile mokondi ya ba maman nyonso tout maman mère sucre maman Tina maman ba Isaac maman ba ya ba janvier maman ba tebele ba letia mangoke boko sepela mna kitoko ok Bernard Cavali balobi baza Japon ba bi mokonza yoji na kata Panama na mutabo ya zate bison sotoze aka mi ange mi démon toza d'ailleurs au sepela parce que tokobina biso dans sa baluba baluba balela ko lever baluba balela ko lever va na moni Olivier Timanga na kata Belgique mon ba moluba pembe ba bibi no de bolela ko lever tozo continuer car janvier wata balobi tolela na ba o bazolela tolela na bango bible le bibongo mais tout le monde est vraiment grand frère propre à Karine Mokonzi à Koufio janvier wata kete parce que tobi ozaki proche à Karine Mokonzi à tozana ranki na Karine ce grand frère Koufio ko kota mutema mabete parce que biso so zanza to kendaka yo matanga grand frère Karine Mokonzi mona nte poko belaki to ozaki na bamuso banda osala bon paix à son âme et Didi Mokonzi wana vena biso na ndenga mabete apenda vie na ndenga mabete ba sepela na liwa mutu tenga sepela te mena lela ki vie mais ba kolela musu ekoma mutu olela na Castel musu so olela na mususu avandi na se mais ngap na lela na Castel nga pona mela Castel na ndenga mabete ko na lela ki penda mingi na Castel ba tutu ba yebi asa vie na biso paix à son âme na ko sepela na liwa na ete yebi ka liwa mutu so sepela na mabe au monde na ke liwa so ki président de république azoleka amol bina cortège ya ebembe penda boate les misarabno a apesi accès na corps aux hommes ezalaka bonetinga na lela ki vie mo bato ba oloba matanga na ngana kende mais babi mutsu akufa kei a ozonga lisute ngap na janvier naza responsable na père des enfants Chanis na Jarel jour ya Didi akufa ki jour matanga ne babimisaki ezaki jour anniversaire ya mwana nga akokisaki 10 ans tala jeune fille na fona encadrer kitoko po alobi avenir na fona za na moi garantie to mon épée de loba maman Olive même si to mon épée loka ba mère na biso ba ya parlement pendant 1 heure au coco qui matanga te na PSM na zalena uniforme ba PSM nga fana ya matanga
matanga na pene fena ya me nzambe kaka nde ezalaka na mokili fena ya penza matanga me na ya kite po mwana nga anniversaire na ye ozomona na kite jamais na privilégier matanga ya bakarine ke tant que nga na mwana nga jeune fille il faut na assurer ozomona pene ke responsabilité na nga etant que parent talaka na âge ko kokisa mwana ko 10 ans il faut na landela e pene senga ke papa anniversaire na nga yondo mona e pene na yekite na zwa ki tante me na zwa ki uniforme na zwa ki pene uniforme nga na ya me na SCP bat na lekene misomo bene na yela nga matanga bakarine po matanga ba pesa mutu invitation te matanga même ata yo pe de lo ko kende mais eza na batu musu bando kende matanga ngo ndire na concurrence ba kende matanga ngo ndire bala na ngwa kende matanga on a la concurrence bato bazolanda biso balinga mingi vérité parce que dolia kambi balinga mingi hein to zala munanga pembe kwa to bata masimila mbate te bate belé boyebi ba petit na biso ba charge wana baza mo belé ba kende matanga na ndinga concurrence c'est pour MSU ya didé bi bango te menga yebinga MSU pe Karine na o bango balandaka na ndenge ya mabete ayebi bango te MSU bi onga par rapport ba téléphone ba ni po ba tikala vana Karine boité ninga to vana Karine c'est ma sœur bien sûr malgré na ba défaut na yembe ya mame baka linga batute mais na matanga na linga pina zap na ke ingrate menga na kindi mais moi ta pene permettait d'être infecteur à moi na ko pesa privilège na matanga te ke na tika infecteur à moi nga yondo mona na kende te mais bato ba kende kaka c'est bien bo kende ko lele dide bo lele na motema malamu bo lele te kaka MSU bo kende ke bo na ba caméra bo filmer po bo zo ba vie yango te ngaso nga na ke matanga wana nga ko na ke na déposer jab de fleurs nanga na zongi nanga palais au sentika ya bongo ozomona mona ke bana wana ba charge bana wana banani bote Karine ebi bango te que janvier wata yo ki bena okara ba polémique oleleki ya Didier na ndenga na musika parce que ça vient na ndongo lobelia kokima ba polémique c'est trop dinga ki mana polémique te baby que janvier pena mota polémique ya kosakana te na tala ne na pesa bato na kosana ba polémique nga pesa ba grand na bandenge mabete nga pena ba grand o na ebi binake wi na kosala polémique ko pesa nga makambo MSU na ko tout ala nga ta GL show Olandi pena que son a touché GL show GL a ebane ça vraiment bien son a touché le gars ba Cynthia Wadol plus que star et ça vraiment bien son a touché nga ba Grâce Mise la sexy et ça m'a bien son a touché pe moi ta PD na jazz kavul au moins que ça vraiment bien kena landa bana wana ba Jubek bana wana banani te ngana bango pende karisa moi mulai trop bon ba ebi ke ngai ba photocopie mukanda langa ba o bango ba sala langa sina sala ngokala nga sala ngo par rapport à yemo quoi ça personnellement Karine to tambola ne to sala gauche à droite yeso alobibo nga alobibo bino bo sala motu photocopie ya zane kuna ozomona ba image na bino za sali na Kinshasa bozana ba place bogoma limité mais ngana ka limité te bato bayebi ngali bosuna zalaka limité to na ndo otambola na kala oya ona na image wana bando be yanga mokonzi yesa ba place busulu ka carré clé pona côté zalaka passe yebi doli au moins meke bandal pona leka boza mo pasi au moins meke tambo pona vanda bo 15 minutes 30 minutes ya ki pasi ya kosakana te mais lelo bena janvier na koma libre na koma okende place nyos na lingi na kozana weranso na yebi janvier na kozana ko follow mide na kozala na jibempiana na rasuna ranking te ba otika na barankin mobo ba oli la ngote mais biso to bénéficier nango ngaso na vandi bo senti penda Jordan Fonseca un super play au Congo so nem seka ke na kokate net mikolo na obela bo so na beka Jordan Fonseca mo na mneke na janvier nini o mo na mneke pa western ngako déjà to ba balé na confinement na santa na ngote ba Jordan Fonseca super play au tinde na ngaso nem seka Jordan Fonseca super play au tala ka janvier ya oli mouché code ambo Arta la rage janvier na vandi bino bo wa clair bobu la les mignons garçons fa bino janvier na nga wata na nga o senti bino ke ba mama ya poto ba linganga loka ba mère na nga ba Olga Mbimba o senti bino ya vina sur Robert Bikaka sans le senti mère na nga mama do na Bercy o senti mère mo avanda pembe na Bercy place fala bitara accord arena mère na ndo benge Bercy na chanson ko kuma bino ke accord arena Mamadou accord arena et ouais yo senti bien na ba vie na biso Sabina wana ni vie na nga Sabina na peso mo accord arena senti vie ya petit na so na leli go senti vie Sabina accord arena vers ça la rama moi binga na janvier leka OK ça la rama bien wata tozo kende actualité ta mingi ba bengi masolo acoustique oyo artiste na biso mena mboko asaki fierté na biso na kombo ya faire rigola abandaki masolo ya acoustique to moni pe Karine Mokonzi la baronne na beta acoustique wana vraiment mamukole la prêtresse kuna London City azoza ava ayo ka va réponse na bango na diva Westwood mutema ya papa give ma diva Westwood moi sambongo kuna London City ye pas zolinga vraiment ayo ka réponse na yonde ko zala loba va en clair au moni acoustique ya Karine Mokonzi ndengeni
Bon, nandinga mabete tant que le bar succès faut maîtriser succès pendant il faut regarder on est nga janvier ti le mona bana poto balinganga makasi pona yebi regarder succès nanga nazala ka bona batu na yebi ko respecter batu yango mona black succès nanga na maîtriser yango omoni ba Karine nandinga mabete soki lelo air mosusu a maîtriser succès na été eza mosusu ba mal bouché koyeba ko fana batu te on demande black succès na ekita omona batu balandaka eti Karine onga na yebaka ya kala Karine Mokonzi malgré comment ni mamé baka mbea eza ndenge moko lisute na ba Karine onga na yebaka kala Karine ata sopi soyi a o senti pineke oui batu baya ke belo senti pineke batu fa ça poster ta soyi au mona ba j'aime au mona ba commentaire au mona pineke oui soya Karine so sali au mona makamba Karine ata sali lo mobo o akangi libele ne photo mona ke e bande ko zana ba plaire moko ya ko sakana te yondo na mona na mokili respect ezalaka bien respect ça respect au moins respect so zana respect ya bato senti pineke succès na o bando za msumwa garantie senti bato bando linga rotro au moni Karine lelo na ko sa yote auto bimisande bozo ebisanga soit disant que au single ngana tikolo yo kangote na tikel pinda ko yo kangote Karine ngana ibeka kala Karine bimiseloko bato bayoka te ngana yoki yango te akoyemba nini yo na pse Karine fazongela cop na yi na ndengi ya mabete fe nga Lopez Sambi leader ya bana Londres nyonso azongela cop na yi ya kichela azongela cop na ya kimbe mbia et que ça la moi bien ozomona et que ça la bien makasi omona et que ça la penda bien makasi soka azongeli cop na yo wana que ça la bien makasi que aime soit vanda banda robeta musique ezo simbate déjà succès c'est si la veine so ko follow me les grands mopa mela succès nanzoto nio ce soit mela déjà pour yo muvani noko finga lo mutu les grands mopa songa melo abeta likofite et ezalaka te tala siko veo wana na ndenge mabete loka ba veine so ko follow me les grands mopa yo finga ye aotika obonga yo susu bobeti na eloko et simbate yondo bomona que succès Karine yo kana alisute ngape na premièrement na ndenge mabete na tikalo yo kate na yo kinanga ka ba acoustique ya ba ferigola na yo kinanga ba acoustique ya ba matadien na yo kinanga ba acoustique ya ba weranson pour ni ferigola beti eloko ya kitoko senti ke batu nyonso balandi mais ya Karine penda sans vous mentir na yo keloko te na ndenge mtema mabete janvier wata te na ndenge mtema mabete so asali eloko moya bien na kosepela na koyebisa batu kasala keloko mabe na za ignorance par rapport à eloko yo kana te sikuto sani pour acoustique o lelo biso dans la confinement o batu penda baza servi ezaka mingi eza ya ferigola mutu tu ayebe que ferigola beti o senti pas mutu asala musala ya bien o senti pineke batu tu balandaka yondo mona batu tu molongo sambo Jordan Fonseca un super play au Congo na poste TV nanga Sabena wanani accord arena wana na via palais accord arena venanga Lopez Sambi venanga Chalet Chambre appellation bien contrôlée na poste société Gilles Dikando le patron des Noisy des Sec motema ya mapo fini Gilles Olikabe maman na Romeo bo soutenir janvier sala ngamba mère nanga Clarisse maman Fofat de Paris Nathalie Babia la Sibim na Sibino ke esimbité abandela luka cop mususu ye déjà za confinement déjà ya kala na Kinshasa akena suna poto eza mokanda poto fosala ya na zoyebisa ba mama wana obo pesa ke mutu makasi kala mingi te bo kata na bino contrat pona yebi ba famille pe bazolela obo vandaka bo bando kofutela mutu monda ko bando kosela boza na ba wana esprit ya ki servitude bo vandika mutu mo sala ke lokote bo bando kosalela nyonso ayebo lukate kala mingi te bo kata dossier wana pona yebi so pona sola mingi na ba mère nanga opina ba poto pe ba charge moi 3 4 mama nanga ba yebinga o betela nga ba masona non sa batu tout obo linga janvier wata totorine ya tembe janvier na za toujours là eloko ya malamu to ya mabeto kontima te tondima ngona soni te poka Karine loka na vandaka pa na ye loka to lalaka na ye loka to bimaka na ye loka na bandimaka ba sentiment te ngape na bimane loka batu nyonso ba bimane loka ba ve dingwe loka ba dondileki loka ba ve na biso tsengo du kibende ba mise nyonso ba yoka bilengo wana eza ba gezi ngape na yoka bilengi na nzoto ya Karine na ndema bete malgré msusu ya keso yoke lengi na nzoto amzeli bazonga menga na zonga la ngate Pouanine, au senti que on a ba septembre mais ma bien na banzo au senti ba septembre. OK, janvier wata merci vraiment, merci parce que on se va une émission où on a mis vous aussi pour la boss s'abonner massivement. Boss s'abonner massivement na personnalité TV vraiment beaucoup rater le comment rater ba TV zongel abonner vraiment boss s'abonner pour avoir information à la source bambote na batunyo so ba la qui biso na moni zolozo CPLS na moni vraiment pour la Manzambi étoile en boca à Paris, na bossa été grande sœur pop babenga kae Julie Lotoko la babi maman sociale moi ça taille na kata Panam merci vraiment la moni pe sous Diva Westwood balobi à give voir maman Sambongo kuna London City
MBC Bazabaka na Mami Bazabaka na moté maman général John Timbabu. Merci na maman nangai babenga kae maman Doris Lema, la personnalité fou moulagaz. On a beau se répéter et stage c'est que babenga kae nationaliste kuna London titre na beau se répéter Hercule banvoit tout vraiment babi non balatité na beau sani pété du sous batture ça va dire que belé vraiment numéro n'engeza plus de 143 85 026 94 14 ba reproche maintenant ba conseil et que ça l'a bien. Merci na caméraman nous a salué que ba image ma propre Claire ingénieur Metiti ma bambo tebele vraiment merci na janvier à disposer qui t'en a pour toute sa émission bon s'abonner car année na nous bon s'abonner massivement la personnalité TV tout le monde a une prochaine numéro bye.